Et Madame Belleville, nyonso simbaka, faiseur des stars. Faiseur des stars. Maman foula talate. Abouakeli mutu mwembouakela. Bino bosala mwa c'est archi faux. Mutalobana bino teke obo obouakeli Belleville mbouakela jamais. Bobundana bino na bino na mupeti. Akipara bino kutu ata makambo ngoto. Mais sauf que vous s'inspirez quand on a ramené. Mais si mon thème ma belle nyo surtout wana nyo surtout naka pobo kokana na Belleville, pobo leka Belleville. Oko leka ye, mais Belleville zo sa ba nombre de vie. Ya ki bonzambe. Belleville zo sa ba nombre de vie. Ya ba fan na ye ba lingi. Ya ba fan na ye ba lingi. Comment batu bo sala makambo na miso nzambe toke na miso l'état te parce que l'état obino bolobi ba fundi bino mais na miso nzambe bino moko na conscience normale na bino boyebi ke to sala muto mabi de ba pic ya art ba pic ya art est normal. Et Madame Belleville a collé la mouki boalobi makambo pas c'est bandi. Nenge to mona ba kulutu na biso ba wera son baloba petit frère ozola la lamuka. Et ça ba injurté. Et ça makambo pas siné et bandi ça ba slogan mo boye ba ambiance mo boye ah. Mais comme vous êtes mal intentionné. Bon, on ce qu'on a canal Moussous. Bon, on a canal Moussous. Et puis, l'inspiration est si libre. Nous avons s'inspirer dans Moutou. Lelo, Madame Belleville, a sali source d'inspiration. Il y a des comédiens et belé, je pèse bien mes mots. A sa source, il y a inspiration à comédie Billy, même sur le plan écriture, même sur le plan des slogans, à sa source et inspiration. Donc, parce que sans Madame Belleville, beaucoup la maté, beaucoup lia pété. Alors, tant que Mouto bozo s'inspirer naïe, taisez-vous. Taisez-vous. Le boko est sengaka. Et ça aura toujours nassé. Parce que bino boza ba sengi. Bozo senga inspiration. Il y a Madame Belleville. Moi, je suis. Nazo s'étonné. Na comment les artistes et comédiens. Baroki kozanga ba inspiration boui. Comment les artistes et comédiens bah comme ils diembe la kaka mutu moko boye et ça la bino sonité moi na muke boza ba yaya boza ba master boza ba ninga mais lelo abeta bino toro Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Merci beaucoup, Nabino Tout. Pembo te bonjour, Nabino Tout, Bozolanda Biso à travers le monde. Merci beaucoup, Nabino Tout, Bozolanda Biso. Partout au Bolanda Biso, partout au yo. Bozakawana fidèle toujours, connecté na chaîne Nabino Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup pour naba fidélité Nabino, pour naba abonnement Nabino Bozo s'abonner. Et merci beaucoup pour nos commentaires et pourquoi pas qu'on like, j'aime Nabino Bozocha, na chaîne Nabino Haute Bascule Télévision. Bon continuer toujours qu'on pèse Abisso confiance. Bon continuer toujours qu'on tala toujours chaîne Nabino parce que ils ont ça Nabino, ils ont pèse Nabino actualité, famille libota, mourir na mourir cinéma congolais. Alors
tozawana pona rosaila bino musala. Merci beaucoup na l'initiateur et le visionnaire Papa Tigre qui est actuellement à Texas na États-Unis oyo à saleli biso nzela oyo to esika oyo pona kopesa bato basango manager de l'X mon fils Papa Tigre. Merci beaucoup na yo pona bureau HB oyo tozo benga bandeko eza wana ouvert porte peneza ya kofungwama boya pona ba cérémonie na bino esengi audiovisuel pona ba ko couvrir ba événement na bino que ça soit mariage religieux, coutumier, civil, conférence, meeting ou collation, fête anniversaire, to couvrir en na image na makambutu en tout cas tokozalawana. Merci beaucoup na Darling Love CPI na bango coordonnatrice Nabiso, merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na Dodé Mavoumi sa João Pedro Motonanzambe depuis Hollande. Je te salue mon beau après so bambo te belé. Merci beaucoup na Mama Dongo Mamote Maya Fiotingoma femme légitime ya nanga Fiotingoma exemple à suivre. Merci beaucoup na yo et Clarisse Plasma Pitbull bambo teno et belé. Merci beaucoup na ba famille bota nyonso bolanda biso de partout. Merci beaucoup na ba famille bota nyonso to bozo tinelanga ba message. Sœur nanga Sylvine Jolie na peso bambote belé base à famille bota base solide ya Londres pe ya Angleterre sœur nanga Sylvine Jolie. Pourquoi pas la maman chérie à moi si. Merci beaucoup na Maman José Lusadisou, merci beaucoup na papa Alino Soba, moté mamatina. Voilà, famille Bota, kaka nenge zalaka, bande ko bozo landa biso, kaka nenge zalaka, soki papa kulutu aye, soki Jerry Kobetok saye, mobala litutu ya mbomanazolo, soka ye, seke, aye kolubela, tout ça là quand même analyse, et puis tout ça la promotion. Voilà, je crois bien Nobi Bolanda qui filme na biso, 15e épisode, il y a filmé na biso. En tout cas, histoire bon moni nengezo kende. Tala filme ngai soki filme si la momona lobby mosika. Lelo lobby mosika parce que filme comme ko tika biso na bilengi. Je crois bien dernier tableau au tala ki bomoni musique ya kotumba tumba oyo. Musique ya kotumba tumba. Ezaki ka musique ya kotumba tumba parce que to moni muto asali mabe. Eza mamilo. Mais sœur na biso les anda ya na ma top jusque là peut-être ba masquer ma bena bango parce que nga pe na scénario peut-être ko monana mais ou soit ka mami londe mto amabe aza maman moko ya intention mabe atalité kaza maman mukolo atalité kaza femme légitime ya papa Elombe pour ça là oya sali boko kende ko komatina zemi na biso ada ilunga. Félicitations mon frère tableau wana Basimi balena zemi oya lela koto yo. En tout cas bande bota la biso na théâtre so yo sala théâtre ko bomano penanzo toté zala noka naturel. L'incarnation des rôles c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage physique et psychologique. Donc point barre soko salelika babiloko wana ozomona théâtre comme une réalité ndenge to moni adailunga azo jouer penza wana et sali kitoko ne elengi. Bomoni nenge filme ekende. Vie na biso o ngana benga kana lobaka ke vie na biso pa ve Goliath ya théâtre à Congo ya Gino soko boy bambanga libanga na TV. Ezaka te po jouer pa madame Belleville mingi yango na te vena confirma déjà nga mo pe na koma ba filme nazaki toujours wana pona ko benga e pona port na e ya Gino. Misala na mabeta nenge ebimi azwaki mwana batu pour sacrifier. Heureusement mwana zaki na kibonzambe te. Grand frère ne quand même azakana pasteur Vini mon beau-frère que j'ai sali motona mayele. Heureusement zaki na pasteur Nzao tande ba sauver mwana bango. Et ba leki ya vena biso Gino Masananga Gingombe. On ne chance pas l'équipe qui gagne. Na leki na mwasi. Ba omi bale ba ndeko ya VSH.
va vivre événement à live, va vivre témoignage en live, et puis si, donc, somo. Tala film nenge ezo kende. Tala maman nenga zo koma. Donc, famille Bota, je crois bien, tu éviter, ngana éviter, ngana kuma nga, kubanga kulubo film, peut-être nenge na moni l'épisode, ya lobby nenge le kaki. Na moni, on dit film aussi, là, na 16e épisode, makanisi na biso za makanisa Madame Belvite. Makanisi na biso za makanisa Madame Belvite, Madame Belvi, ana makamune ninga sala. Asa scénariste, a dit que, na minute biso, toza ba public. Alinga kima mayele na biso. Akomaki film pa kima makanisi na biso ninga to kanisele film na ye. Donc, merci beaucoup à toi, actrice, comédienne, scénariste, productrice Belinda Kandi, pour tous les efforts et pour tout ozo sala pour le cinéma Congo. Lelo, oza fierté na biso ya Congo, mutu moko ta ko boya o lelo. Oza fierté na biso ya Congo. Donc merci beaucoup na Madame Belinda Kandi, Poutine de l'écriture. Voilà. Et lelo, toye komona amoni bandeko na biso to saka na misala. Soko zano na musala na yo, kende malamu. Leo tomoni, na yo kinzembo mo bayembeli Madame Belvi, mais obi ke lekeli nga makasi, toana batanga na Congo ya modèle na modèle. Yo ka nzembo wana ndenge yembami, et puis eza nzembo kate banzembo. Banzembo. Donc ça montre aujourd'hui que fanatique azana bateau balingaka ye, fanatique azana bateau yo basepelaka na ye, peut-être bako sale cadeau ya ba portrait, bako sale cadeau ya ba makamwa ndenge na ndenge, et surtout fanatique face à la professionnelle plutôt, artiste face à la professionnelle. Alors coup de chapeau na bandeko na biso nyonso puis na bandeko na biso bayembi nzembo wana ongana yoki bayembeli artiste na bango et non bayembeli kaka te po baza ba famille bote mais bayembeli po azali artiste ya République démocratique du Congo, productrice oyo apesi bana mususu ba lumière, apesi bandeko ne ba lumière, azo mérité ka o azo mérité wana. Alors ça montre que pour na koyembela mutu esengaka nango te bo komisa mutu marque moko boye soki ndenge moko boye bo obligé makambu moko boye pour na koyembela mutu eza nango kaka eloko moko mutu azala ne libre alingaka ndeko na ye s'il faut ekoma ya ba contrat boko signer ba contrat. Mais ceux qui sont fanatiques, tous les gens qui sont ndeko non wabi na yembeli yango. Et puis artiste nyonso a déclaré œuvre na ye. Moi je ne pense pas que ba musicien nenge bazala, surtout ba musicien ba yembela batu ba nzembu ba chepe na nzembu cher au sombi, mais droit d'auteur nango ezaka ya mutu wana te. C'est ça olem susu. Ils ont manqué peut-être na biso batu ya théâtre. To comprendre makamsu te. Musicien a déclaré nzembu na ye. Soka a déclaré nzembu na ye, musicien nga zana toko akize te, toko lukate mutu nini atindi ya sala bongo te. Ba monta kutu ya gaillard et qui n'est pas ba fali, et qui n'est pas ba ferré, et qui n'est pas ba héritier, et qui n'est pas ba vient de la forêt. Mais ezala nini? Ils ont déclaré na ba kombo ya bato ba yembela nzembo wana te jamais. Ils ont bongo te. Donc musicien a déclaré nzembo na ye. Donc musicien so ka yembeli yo. Yeba ki a déclaré nzembo na ye. Siko yonde artiste bozala siko yo na même moral na musicien. Et nene to moni ba nzembo yemba mi lelo ya Madame Belvi. Vous croyez que ba ser na biso ba yembi banzem to ser na biso yembi nzembo wana et causer Madame Belvi problème? Jamais.
Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on apprend. Donc c'est ça. Au lieu de l'exarabata na biso, yako inaka batu. Au lieu de l'exarabata na bino yako difamaka batu. Mieux vaut l'exarabata na koyeko na makambo boyebite. Boko mana maîtrise makambo boyebite. Vérité, ataba bombi yango suka suke bimaka. Alors, Madame Belleville ataba kabal, ataba complot. Et ça, c'est inutile, yako bundisa Madame Belleville. Yako bundisa, tango buto bundisa, et tango buto zo bundisa, biso bande kona biso ba Congolais. Bo bundisa culture ya mboka. Avec ba complot nyonso, avec tout bozo salana, bozo linga bo bibimisa batu malamu. Bo linga bo funda Madame Belleville na opinion. Ke yenda za mabe asala batu mabe do na makamna bino tu boya nango wana o aza hypocrite ko kolanda ko sambelana te yenda sala batu mabe non poka motema mutu bamona kango te soki motema ya mutu banzai ko mona ngo me batu mabe nyonso balongwa na mukili o bazo kanisela baninga na bango na lobite ki azangi lisumu aza mutu aza na mai na makila me koyina ndekone ya Congolais ke asala ndekone mo ya Congolais mabe surtout ya théâtre jamais. Comment batu bo sala makambu na miso nzambe toke na miso l'état te parce que l'état obino bolobi ba fundi bino mais na miso nzambe bino moko na conscience normale na bino boyebi ke to sala muto mabe tosa ele ba complot boyebi yango ata bobombani mais na miso nzambe bobombani te jamais bobombani te parce que oyo bo sala d'abord eza art eza na makambo nango les artistes bazara ba makambo na biso oyo mutu soka lobi na oyo boye aibi ke to na oloba na mutu boye mais tango bo sala makambo o bino mo bolo bake koloba na biso ke to bwaka ka bambwa kila. Mais pourquoi lelo Madame Belleville soka lobi likamu mo boye il faut lukaka problème peut-être likamu a lobi a fingi mutu te eza ngo ambiance ya na ebite pona bino ko prier na ye bondima yango te innocence na ye bondima yango te kimia na ye bondima yango te mais pourquoi bolinga sko bocha lokola alala na lola akitela biso na tongo non quand il s'agit de ba pic ya ba pic ya art est normal. Et Madame Belleville a kolala la muki boalobi makambo passe bandi. Nenge to mona ba kulutu na biso ba wera son baloba petit frère ozola la lamuka. Et ça ba injurté. Et ça makambo passe ne et bandi ça ba slogan mo boye ba ambiance mo boye mais comme vous êtes mal intentionné. Bon, ce qu'on a canal mususu. Bon, on a canal mususu. Et puis, ma inspiration est si libino. Comment qu'on s'inspire na mutu. Lelo, Madame Belleville, a sali source inspiration, ya ba comédien et belé, je pèse bien mes mots. Asa source ya inspiration, ba comédien belé. Même sur le plan écriture, même sur le plan des slogans, asa source et inspiration. Donc, parce que sans Madame Belleville, boko tala mate, boko lia pété. Parce que si on sali li kamoumou, Madame Belleville a sali, yo sali yango, okoti mbo na chaîne na haute. A commis écriture moko boye, yo tali yango ka ba kopiaka ya malamu to boye te, o kopie yango, o baksipe ya yongwa muke. Okoti lo chochot, kantuku bianzat. Donc, lelo, ser na biso,
cousine na biso, moi na biso, leki na biso, grande sœur na biso, maman na biso, Madame Belleville, les lois allaient source et inspiration, il y a battu belé. Alors, tant que mouton bozo s'inspirer na ye, taisez-vous. Taisez-vous. Le boko est sengaka, et ça aura toujours nassé, parce que bino boza ba sengi. Bozo senga inspiration, il y a Madame Belleville. Donc, moi, je suis, nazo s'étonner, na comment les artistes et comédiens, bakoki kozanga ba inspiration boui. Comment les artistes et comédiens, bakomi ko diembela kaka mutu moko boye. Et ça la bino sonité. Moi na muke. Boza ba yaya, boza ba master, boza ba ninga. Mais lelo, abeta bino toro. Et Madame Belleville, nyonso simbaka, faiseur des stars. Faiseur des stars. Maman foula talate. Nenge, papa elombe, na maternité naye, yako foula bana, akangaka makolote, nenge pe Madame Belleville, lelo, bokita bomata, oyo tout, abima, grâce à Madame Belleville, ba chanzaka histoire te. Ba chanzaka histoire te. Et puis moutazo s'encapare na bino ke, azaka mwa nanga, azaka aboué azati. Azaka mwa nanga, azaboué, non. Et pourtant, combat ya Madame Belleville Zali, asala oba et nene basala qui plus que bango kutu. À faire propulser ba jeune, à faire propulser théâtre cinéma Congo, et non que aya kosala ba matala na moko boye na théâtre à Congo. Moi, je confirme avec force, les artistes et comédiens, boluka ba inspiration. Et là, ils ont manqué bino tala, nazo kota na ba chaîne ya ba film nigérien. Ils ont sentir que ba jeune, ba sali ba chaîne na bango, les tisseurs na biso rit, a fouli ba jeune. Et puis, bah, j'ai ba sali ba chaîne na bango, et puis, bah, comme ko beng sa bango na ba cours des grands. Et lelo, textuellement, Madame Belleville, ba leki na ebana na yo na bango lelo, azo coaché. Et lelo, ba koza na ba chaîne, baza na ba chaîne. Alors, so ba moni lelo, quand on ressemble même ma vie sur le plan technique, il y a YouTube. Parce que mouté manabino ka ande eza duku. So moni lelo. Bokomi même quand on ressemble ma vie, il y a soloka. Nazoka kutu na li solo qui est un messier, il est donc ma vie kutu. Donc na ebike. Tala tina ba vie. Bazozo ba vie a soloka neni. Ba betisa batumite mabaki nekota la bango. Est-ce que tu penses que t'as un sala bongo? Est-ce que on a peine ba fan na solo? On a batu pena parce que yo envoûté, ozo envoûté nde batu batala yo. Ozo envoûté batu batala yo. Est-ce que eza ba nombre de vie moro normalité, eza ba nombre de vie moro naturalité? Et ça va nombre de vie mon naturalité. Donc, parce que moutema mabe, moutema likundu ele kibino. Basangona bino yaka, ba ibisaka biso, tala mikolo kutu. Ba komi na Congo central, place moko boye, ba na mutu moko boye, azo iba batu makolo, bazala mutu moko boye, ka mutu ale même ana iba makolo, ka mutu ala yema pa azo pesa bango ba nombre de vie.
Et puis, le nombre de vies en haut, bozo talama. Au lieu de lokola oya boostage, yango pezaka ndenge moko mbonga malonga pe ekota te. Liko nango bozo envoûté. Alors, bande ko ebele tango botalaka ba théâtre, tango botalaka ba gag ba tout. Avant botala biloko ne faut bo priaka. Bande ko ebele lelo à partir de la chaîne YouTube ba théâtre. Bazui ba envoûtement. Papa Kouloutou ka nem takoloba. Comment yo zo kena esika moko bo ozwa public atala yo na nenga envoûtement. Après besoin ya tchaba banga. Donc eza pasi. Nyoso tola nini? Kowela biloko ya mokili. Kowela. Nyoso eza vanité de vanité. Nyoso koleka. Mais bosi motema mabe nyoso tu wana nyoso to naka pobo kokana na belle vie, pobo leka belle vie. Okoleka ye, mais belle vie azo sa ba nombre de vie. Ya ki bonzambe. Belle vie azo sa ba nombre de vie. Ya ba fan na ye ba lingi ye. Ya ba fan na ye ba lingi ye. A sa ba nombre de vie ya solo kate. A sa ba nombre de vie naturel. Batu ya motindo oyo bazo ko se faire victimiser bango nde baonyokola bango nde baofunda bango nde bazo kale bango bazo ninga bako ba carrière na omone no nyanzambi te omoni mutu oyo asaka traître na vie omoni mutu oyo azalaka ingrat ou ingrate na vie Nzamba sepela na ete. Mutu wana même Nzambe na lula sepela na ete. Lifuta na ezala kaka. E bandeko nyonso oyo bozala msu na comportement lelo na olo baka ya belle vite ya madame belle vite comportement ya mutu moko boye apesa yo même sous privilège na art oyo ya théâtre. Mais yo ya olaksa mokili ke yo nde yo shit na yo eozalaka toujours mabe shit na yo eozalaka mabe omoni même public batala biso bakomprenaka ke mutu oyo atrahir mutu po atrahir mpe mutu oyo eza facile alors famille Bota biso mabongo ezaka na se biso Nzambe toujours biso shalom biso musala ka musala donc basali ba manigas na tout makambo tout bakokati kokosela mutu makambo eza lisumu monene oyo Nzambe alingaka te koloba eloko moko boye eza ya lokuta mpona mutu bata théâtre bozongela inspiration ya théâtre bozongisa inspiration bozala na inspiration ebele oyo bokoma ba scénario po mutema mabe ezala te po mutema mabe ezala te bozongisa ba inspiration na koma ba film a bien point barre botika parce que tango bino bosala rango eza bien mais soki kaka madame Belleville peut-être asali kutu oyo bino bosalaka te ambiance ya ki artiste ekomi abwakeli mutu boyembo akela bino bosala mwana c'est archi faux mutaloba na bino te ko bobwakeli Belleville mbwakela jamais bobundana bino na bino na mopepe akipaka bino kutu ata makambo yango mais sauf que on s'inspire quand na makambo na ye ka soki ya lobi comédien mosusu soki alobi likambo boyaka ko s'inspire nango te ka Belleville
source inspiration na bino ya belle vie bokita bomata bokotosa so botosi te système afimbo aka lufungula mamba passe bandi pese banda. Voilà, merci beaucoup na bandeko tout bolandi biso na analyse oyo. Merci beaucoup na ba famille bota nyonso. Merci beaucoup na ba mouré na ba moureuse ya cinéma congolais o biso tout olingara cinéma Congo et mata ekende liboso. Merci beaucoup na bino. Merci beaucoup na l'initiateur manager de l'X Papa Tigre mon fils na katia ville à Texas na États-Unis bambote no ebele. Merci beaucoup à tout bo pe saranga ba conseil. En tout cas bambote na bino ebele la maman chérie à moi si bandeko tout bo pe saranga ba conseil na ba famille bota nyonso même ya Kinshasa na lela bino fort. La famille bota Brazza, il y a Belgique, il y a Suisse, il y a Suède mama dongoma motema ya fioti ngoma ya zane mwasa ya anabiso ane mwasa ya anabiso comédien scénariste munene donc mama dongoma motema ya fioti ngoma ba mbote belena ba mama tout ya famille bota mabolongo za toujours na se madame Belvia salonga na etanki nzambe Anima raté. Merci beaucoup Nabino, c'était votre humble serviteur Jerry Kobetox Papa Koutou Nabino Yamosoni. Merci beaucoup. Vous continuez toujours sur la chaîne Nabiso Hot Baskin Télévision. Te écoutez dans la prochaine occasion. Bye bye.